Namona moneka injustice eza trop na musique. Injustice eza trop. Ezali ba musicien ba telemisa bat na bango ba yaka ofinga Fally pendant 4 ans. Oh. Yo au mona ngote ke faire go la telemisa adeba na inde 3. Abi banda lelo makambo adeba ko lobangam na ABC. Yo mona te faire ebisa marka us banda lelo banda ko take batungam na pression maloba. Banda 4 ans. Yango wana. Pendant 4 ans. Mais oui, ba finga Fally na ebiso moi ça fallait mata miniature na mboko. Bana Fally ba mata miniature na mboko. Bana faire ba mata miniature na mboko. Oh, moi na mata miniature neni. Ba moi na mata miniature a déclaré mbongo ndako. Mbongo ya classe. Et de Roger Binoté Tambomoni papa il a fallu pour pas musicalement ezali bongo légende Koffi Olomide ko poster arena ya Adidas arena ya faire gola fallait pour pas bêter 3 arena silence absolu de la part ya légende Koffi Olomide mais to moni mbamoko Adidas arena a poster on la page officielle na bien certifié que page ya Koffi Olomide faut pas jeter page officielle ya légende Koffi Olomide de Roger Binoté. Et bon à ta posté. Ba finga ba bana za mutu kata ya $100,000 tête. Vidéo za na internet to monde ba to ba bimisa. Ba ba na mémoire moi mukuse. Do ba finga ye do ba ba lingi ba finga ka bango ba sala makambo wana bongo. Siko Fally Ipupa o posté ye te etali bisote. Bo lamba bo lia Fally a royate ba woro ba royate. Et puis so to bi pepe na bino la musique eza Koffi Olomide grâce à Koffi Olomide nde bozale. Voilà ça seul contre tous. Mais ça va venir balinga kelo ko ba venyosh. O ba posta kaye. Ba fait Blaise Boula. Moi na wenge entelo ya maele a wenge fait Blaise Boula. J'assume ça. Alegi tous les leaders a wenge. Préférez ba benga ingénieur. Et puis moi na banda la solo za venate. Oh, est-ce que ba lingi to choqué bango. Ti wana te. Fala na ba vienne ba posta kaye. Ala ba misa ba posta kaye. Fala beti stade de Marty ba artiste alibana ba poster. Tika ko sangisa ba loko et puis na pas information ko fala zo les 13. Mais c'est bon là ta tenir les villes boya ya Fally. Manix mutaloba kian. Surtout Koffi Olomide face à Liboso na moi na bouquet de fleurs. Ité Congo zo beta Coupe d'Afrique na France na pays neutre. Bazui wera bazui Fally. Faire akenda. Bien tu vas reconnaître ça fait une affaire. Ça va wapna J7 na. Ba voyagera. A compter en prison. Faire azoe mba franc congolais fallait azaka. Franc congolais ça chanson locale. Je te dis. Franc congolais, il y a ça na pays en Afrique comme on ba yema franc congolais. Et ce qui la biso na Congo. Mais fallait azaka. Oyi banze musubu ngabo sala ngomo ngo wa nzembu mobo etibi mo ya danger. Franc congolais. Eza nzembu nini? Oso mona na Gabo ba bina. Yonde ozali ba bina rumba. Mais à l'époque, on a fallu ça qui va. Putain, on fait royer malaba koloana. Azogi opportunité parce que tata na ewe rachaka ewana. Oh. Mais je te dis. Azogi opportunité puis d'abord on a nous. Ba yemba vocal moko 2 personnes. Yenene. Wenja uko alamba mutaliboso ça les ayete deuxième de mutuye. Soit il ba yemba de vocal moko 2 personnes. T'as la fois congolais bien. Do ba repêcha e. So fala na banzem le roi ninja. Soit ce qu'on fait congolais na ninja. Pour ninja ça collaboration avec R. Kelly. So zongo bima na libanda tambu songo na mukili. Faut congolais va exister. Fally azali guide ya Ferry. Talaka Ferry la natina fala la ta bretel na stade de Marty. Liko na ngwa bakisi buta ba soda ba Zimbabwe na braka sa ba kache. Tala photo bien. Ah. Fala la ta braka sa na sengle. À part Wana, nous avons ça ba salle, ba stade, ba partout. T'as fala beta francophonie. Ouverture. A quel collègue la kaka souka nango. Mbongo nanga motoki nanga makila. Après fallait ba foutre été. Nicolas visibilité, où est la visibilité? Mais fallait azaki payer. Et puis Nicolas nango azaki na poto na ba exiger ba loger na rotana na bureau na mobimba. Tala mama fallait rebuka nanga ina yo na faire le boko l'état tiki. Ah. Tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate Moro Tezoya.
Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il est en catastrophe. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a rendu vous avez besoin, vous avez calmement posé. Donc, c'est un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoya, maman, maman, des fois, oui, membran, donc, on a capolé au ministère des fois. Voilà, merci beaucoup. C'est ma équipe qui est résidente. Bonjour, bienvenue sur Tombé du Ciel TV. Vous avez belé partout dans le monde. Vous avez un net moment. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, surtout merci pour l'abonnement à Bino. Toujours là, toujours la mka, toujours kuta ba nombre et abonnement à Bino. Ezo bakisama. Merci vraiment pour la confiance. Merci de vous s'abonner. Yom to la nara Tombé du Ciel TV. Nano s'abonner, abonne-toi, abonnez-vous massivement, gratuitement, brutalement. Nakati a Tombé du Ciel TV, site Nabino, chaîne Nabino et la Rabino toujours d'actualité, d'information en temps réel car vous servir c'est notre devoir. Un grand merci na abonné à Tombé du Ciel. Un grand merci Nabino abonné na biso. Nous la même avis na PM, caméraman, réalisateur nanga. Afungo la plateau nanga mkola lobo na banda ko invité biso mkola lelo mais la ko banda émission vous été sans que ça. Merci beaucoup Alex Ntima le coach à Koya depuis les États-Unis, sponsor officiel de Dodo Maziza et maman Valentine Maziza depuis Bilbao. Merci na couple Maziza. Merci Nassam Kunku le nécessaire. Nous étions à Malili depuis quelque part. Ma maman aimait Kunku. Joyeux anniversaire à yo ingénieur Patrick Sevalois et à Deborah Moussika Kito Komer à Bagarson. Nazana Koko ya ba warrior de bozo mona na banda ku Jericho Betox na inde tozo solo la. Actualité ba makambo beti pa na bango kuna makambo ya ko yinda ba panzani ba makambo zo bima bele kuna na ngambo na bango Koko ya ba warrior bo bindenga ya ka ndenge alobelaka tous à la même morale tous sur la Jericho Betox Koko ba warrior bonjour ma sœur. Bonne santé. Santé qui m'a na le baba botu na nga santé te. Oh. Botu na nga boni fali. Boni fali. Fali aza bien moko na ebisio. Oh. Fali na banjelu ba batila. Na banjelu ba batila. Bazo batila parce que azali lelo elembo ya mboka na biso. Nazo mona ndie fo na drapeau ba tchelongi na ye. Ah, ozo exagérer. Non, fallait zo sala makama minene. Mamno so fallait sala mona batuba. Talenti, fallait qu'il y ait Grammy. Autrement, image n'a été tant bon, on a imaginé. Ma Welisa, aujourd'hui c'est Bolingini. Donc, en tout cas, Bambo te belé na ba abonné à Tombé du Ciel, voilà. Les lobos yambi Jericho Betox, Koko ba Warrior, Molobeli Nabino, Molobeli a surtout Fali Poupa, Naza Nanga Warrior, Naza proche à Falite, Naza même bureau à Falite. Naza chroniqueur, mais na CP de plus, Naza Nanga. Ngambu ya Fali. Et dérangeant à péter. Dérangeant côté. Et dérangeant à péter. Tant que babi besoin ming pour na Fali pour na barit mais ba visa ya ba poto bolu kapoto. Non, non, ils a bon côté. D'abord, ngaïta on a bandi ko lobela Fali ma ba visa le ba maïté. Ngamona moneka injustice eza trop na musique. Injustice eza trop. Ezali ba musicien ba télémisa bat na bango ba ya ofinga Fali pendant 4 ans. Oh. Yo au monde ngote ke faire go la télémisa a débat na inde 3. Abi banda lelo makamwa deba oloba ngam na ebisi yo mona te faire ebisa maka us banda lelo banda ko take batungam na pesio maloba banda 4 ans yango banda 4 ans mais oui ba finga Fali na ebiso moi ça fallait mata miniature na mboko bana Fali ba mata miniature na mboko bana faire ba mata miniature na mboko oh
Moi, on m'a miniature. Moi, on m'a miniature a déclaré un bon andako. Bon, il y a classe. Quand on m'a miniature, donc Fally Ipupa, ma fille à chaque fois. Mais au moins, à Cameroun, a sali vidéo à lobby. Ah, vous les Congolais, vous êtes comment? Vous avez un patrimoine à Bino. Vous comprenez? Il y a un moment, comment on a penché, pas Fally et dérangeant. Lamba, Lio et Mwamba. Bon lamba, oh, yesu masia boche pilipili mingi, na royate. Pour la Fally. Pour la Fally. Moi, c'est Fally ou rien. Donc, merci beaucoup, nos warriors Nyoso, au Bondi Mingai. Merci beaucoup, surtout bureau à Fally Ipupa. Malgré, par exemple, tu as dit que tu as fingate. Nous avons un warrior. Nous avons un warrior. Sur la télé vidéo, on a dit que Fally na ye. Nous avons une réplique. Nous avons dit que Fally a bandi ko finga. Mais tu vas finga, tu vas mourir. Après, le roi va vidéo, na audimatité. Bah, parce qu'il y a biso bimi le roi biso mto banda. Binoira ko finga tes la réplique. Les réplique, t'as la bien. J'ai le choix et point. A répliquer pour t'as ba matisa maman ya Fally miniature, papa ya Fally miniature. Ba matisa bana ya Fally miniature. Donc j'ai la yad ne ko répliquer. Biso to yande ko répliquer. Biso to attaquer. Eh biso mto longa bon to attaquer. Nous sommes en mboko eza bien, eza malamu et attaquer bat. Mais Fally Ipupa le bas les warriors toujours d'attaque. Alors toujours d'attaque. Attaque cela veut dire quoi? On doit regarder, on doit streamer Fally Ipupa, on doit regarder les vidéos de Fally Ipupa. On doit partager l'information à Fally. Tu as la photo à Fally kaka. Tu continue dans les réseaux sociaux. Mais Koko ba warrior et bêta qui sautait, hein, to benga bêta qui sautait et déranger la toile, Zupenza à la une semaine ba lobeli en trop. Ba voice ya Nati Lokole auto et bien mingi na Fally Ipupa présentateur ya émission section musique. O et bêta qui azo solo là na mutu moko oyo atanga kina kombo ya Fally Ipupa que Fally Ipupa baby sa carrière na ye. Fally Ipupa baby sa carrière na ye so kaza na batum so ya mral souté na plateau na ye pour na Fally Ipupa. Mais Fally Ipupa azo ko sangana bato yo ya azo swana ba lokola ba parti embrase ba PD mroboye a déranger a foutre bambon on est belé na prison plus de 3000 et quelques na parquet plus de 3000 et quelques dollars mais Fally Ipupa zongani susu na parti embrase mais ya beba na bato belé pour Fally azalaka ce que ya beba na mutu wana bino bato ne pe il faut beba na ya baby sa vie na ye maman tu as un liloba souka o lobio Fally azalaka sera beba na mutu ebi sino beba na oui ce qui bino beba na mutu ya saka bien na mutu wana yebi sanga na Nati Lokole na Fally na ko dépendre na muninga to solo là loboko esengaka ezala toujours na se et puis je te dis Fally atinda Nati Lokole teka ke no beba na batu po ba ko ba binemi ya Fally Nati Lokole ye moko na makujos na ye o ba kongo ba makudi angana bango mo ba journaliste ba bebisa o moni bango mo ba journaliste po Fally linga est-ce que ngo ba ke oboya faire à l'émission to vandika bo porte fongami o na oyamba musique ndingu do yo journaliste munene lokwa Nati Lokole o refa o yamba musique ndingu na oyamba musique ndingu peut déranger peut Fally Ipupa Fally ko tazana mutu munene à répondre faire à répondre Kisinjora Kisinjora le bibo Tchadat faire à répondre 9000 places Adidas Arena za po Kisinjora le mais Tchadat bon on les a Fally de Kisinjora même album na bango Dynasty et Bouni na formule 7 et Bouni na 54 visa 64 visa ba journaliste Fally ba kepoto na ebisio formule 7 mwana ngana tikalo simba Dynasty mais Dynasty héros nécropole mais Dynasty zo bien na mona na album Nzadi boyete to koya wana na mona album Nzadi boyete Nzadi ebeti o rappela face à face na carré pena boye na garder pena boye Nzadi ba supporters ba to moli maboko Dynasty donc ça montre que Fally azana humanisme preuve ane ye moka yemba humanisme yoka na audio Nati Lokole so bolandi pena audio wana na yebisa ya bwa kakanga na yete après bi Fally répondre nini ah makamwa déjà si là tu kenda ko retirer plainte quand même Fally eh Nati Lokole za nani to songa no sima pa wera maître Boris Mbuko yebi muto mayele muto bandu na azaki parmi ba pionnier bato penake ozoluka wera osuye Jano pétrole osu ba fait na biso patch opanda so Nati Lokole pa Fally za 40e muto Nati Lokole za Cyprien Njolo Nati Lokole za Soule Kauka Nati Lokole za Edi Badiata oya riska atiki quartier la terre
alandi fali mutu na makolezo ebala te tobanda puis tokosuka wapi te nati lokola za kisi njora o atika quartier la te alandi fali to so na osiko pemba ngo bino molobaka pemba ngo ya boy nati lokola yede ya kuti de fali de asa de fali ana luka succès l'accent nanu émission nati lokola sala lobela fali de début jusqu'à la fin de la promotion ata 3 arènes fali avec na poto nati lokola l'acception promotion na omonia bola mizoba fala sabola muzoba lelo natia ozer lobake fala bebi sa carrière na ye sikoyo noela madingo azolo bake lelo ngazaka na problème na falite likolo ya nati lokole ba papa omoni siko ba papa noela madinga siko ya nati pourquoi kaka ya nati lokole ba voice kaka Ye Pati Ambras, ba voice. Noela Madinga, ba voice. Fali, ba voice. Siko na il faut lelo ba wara faut boye bango. Nani aza nani pembe na Fali. Nati lokola za nani pembe na Fali. Aza elo côté aza litanga mai na océan. Koko ba wa yo ti na niveau na. Tanga na contrat Fali azwa nati lokola pesa. Ayo pesa biso kana po ba wara to bien. Ma regretter. O biso ezaki ba golo ero me bakelu luka mwana mo bwa sundola ba filmer. Oh, biso ba wara to ana tolérance. To fingi écouter to hotel lycée quand même likambo bena to solo la bien. Likambo bena nati lokola sali Fali so sala kango faire. Po ba ta faire pe ba yo kota ngo botika ye. Trésor ko ngolo kutu bo fingi wa lobi ke billet muto aboya wera ya stade de martyr ya fait. Mais bo fingi. Mais ça qui ba stratégie ba stratégie ndo pe sabino. Donc nati lokole en tout cas nga pena ponanga bazwa liste ya ba bandela ba tia première anti-valeur. Anti-valeur. Mais oui. Place, mais muto to ko traiter ba kamna kati ya boîte te. Oyo traiter ngo libanda c'est ko anti-valeur. Donc biso ne ba tia biso anti-valeur wana. Donc premier mutu ya nati deuxième maniqué. Maniqué o lo baka ba vérité. Ma vérité nini maniqué na nazana mito. Yo la na maniqué wala mito munene. Ko la na maniqué te maniqué. Maniqué ko teka mboka likolo. Maniqué lo wa Shaka Zulu. Ateka mboka likolo miroir. Maniqué lo wa Shaka Zulu. Pour la souffrance pour la miroir. Boyo kango ko ba alors ki ba na bino no so ba bute poto ba biwa Fali bazongi atena mutu kate zaki vraiment poto à souffrance. Bazongi na bilamba minene. Wa omoni siko. Omoni mabe ya ba communicateur ya ferry. Oh, you know keka. Mais ba tu baloba kama eza bango. Ngai ne nazana na mutu internet. Mabe ba communicateur ya ferry zakani. Dine sezo kene nécropole, bino bolo belaka makamba Fali. Promotion eloko na bino ole bolo belango, bolo belaka makamba Fali. Yebisa ngai. Bato yo bakenda poto Fali. Fo bacha ba avion na bacha ba mituka na avion ba yana ngo. Na mama fa ba yana ba voiture. Fali tala vidéo ya Fali. Allo beni. Vidéo ya Fali avant même bango beni. Na memi bino bokeno kotala événement munene boza ba témoin nango. Obiti le longa tromba li na forema na mona ngote. Otala on. Coupe d'Afrique pendo monine to ratanga na tikalo mona ngote na 1974 nga zakati. Siko nazana na kanda na raté Paris la défense à Fali. Mais nati amoniango. Si au bilan Fali nyo songa na noraté ka bilan nyo so mboka kanga na noraté. Francophonie ku te sepeli senga mo mke na monaki. Si on yebisa ngai bato wana ba okelo bake donc bato Fali baza obligé ba yana ba mituka. Ta ba yana ba mituka ba pesi sima po bazo mituka. OK, pas na bino bozana mutu asima makasi yaka na libandi oka zolo ba biloko ezanga tina. Papa ba wei. Ye musani ko finga ka bana Fali mono papa ba wei client ba cercueil munene. Garçon la tonton na libandi wana ya guitariste wa. Souka na aventurier. Donc, Fali a obligé. Bon, le bien, on a pas Gauthier Bilele. Moutou le landry japonais filmé Gauthier Bilele à Mati Moto. Moutou tu vas payer ça $10,000, soit $100,000 à matin dans mon qui est dans l'aéroport. Vrai ou faux? Vrai. Boxer Nabiso. Martin Bakole. Martin Bakole. Alors, ben, il moi, na poto kutu. À ce qui m'a embouteillé, j'ai ma moto. Le bata moto, parce que ça va bois. Et ça transporté. Et déranger binote tango. Déranger bisote. Bazolo babongo. Déranger bisote. Zaki a passi manike pa lobi yango. Virginie manganga kuta ça. Faire na somela mutuka te mais taninga krashaka si Fali. Pour ni bolingo bolongo la poto za na liste na liste muninga. Manike a confirmé que poto zaki a sima. Ba pesa penasi. Na biso tika kolanda manike. Manike osala émission na bokilo na yi.
Moi, je vais faire l'émission. Bokilo à Maniki. Rekechu. Bokilo net. Oh. Oh, et pourquoi on a dit Bokilo net? Bokilo net par rapport à nous. Biso to met l'internet, c'est na ba Rolex so mono. Natale émission ya Jono tangi kombo. Aloba. Nani comment nani? Mwana mukuso makizembe. Ken Piana. Ken Piana akangelinga kanda pona komi mobile Prince Babia. Lekechu mutaloba. Oh. Aloba on émission. Koko ba wa. Obe émission on a yambaka e. Na yambaka. Matika songo jeté sali. Daddy, vous comprenez? Moi nenga na pindola. Siko a confirmer biso ke Ken akangele kanda pa komi mwasa. Moi tala soke na ebité oke pota mwana batu. Donc basa la mission na Bokilo na e. C'est normal basa buzoba. Il y a une intimité entre Baromi Balé, Bokilo na Bokilo. Oh, vraiment. J'avais comme attends, de Roger Binoté Tambomoni, papa, il a fallu pour pas musicalement. Ezali bongo légende Kofi Olomide ko poster arena ya Adidas arena ya faire gola fali pour pas bêti 3 arena silence absolu de la part ya légende Kofi Olomide mais to moni mbamoko Adidas arena a poster on a page officielle na bien certifié que page ya Kofi Olomide faut pas jeter page officielle ya légende Kofi Olomide déranger binoté ezali tanga mai na océan. Oh. Est-ce que biso to rolenga obi Pepe na biso Pepe na biso aleki musika asamba na ba danseuse te a divorcé te a kota pe caché judiciaire bien obi bien Youssou. Ah ouais siko patron ya musique Afrique fala benga ki na Paris la défense au monde ndena fali ba yembaki donc siko biso to na mutu le roi Pepe le roi Youssou notre Pepe biso ba warrior to adopter na biso ye boto ke no pas Pepe moko boye ba danseuse ba funda e et bon ata posté ba finga ba bana za mutu kata $100,000 tête vidéo sur internet tout le monde ba bimission ba ba na mémoire moi mukuse do ba finga e do ba ba lingi ba finga ka bango ba sala makambo wana bongo siko fali pupa o posté ye te etali biso te bo lamba bo lia fali ko yate ba woro ba yate mais biso so debi Pepe na bino la musique eza Kofi Olomide grâce à Kofi Olomide nde bozali le ba warrior pe lelo Pepe na biso na musique eza Youssou. Pepe na biso la musique eza Youssou. Matro. Pepe na biso la musique eza Youssou. Bo adopter na bino. Biso dans la Pepe na biso la musique. Biso roza Pepe mo bote asamba la ba danseuse, Pepe mo bote beta rabati na mataku. Pepe mo bote a divorcé. Moi na comment bete ba piki na internet. Pepe bongo pena biso to que ça Pepe bongo. Biso dans la Pepe Youssou. Pas trop ba musicien africain première cabine na ye oye pas complexe que ye mbanae après que nous lenga muto kwa ye na posé na Sandrine tantine Sandrine a posé biso to que nous lenga Sandra Kazali et tali biso te ba lamba lion ya Pepe soup to yate comme c'est tantine Sandrine alamba pena lion ya Pepe soup ba bakisi na koba likolo essuité to yate fala beta stade de martyr yebisanga na postara fali fala na ba warrior na yemo aloba question na zuba warrior ba tchenga ba pété ba tchenga couronne à l'attaque et belé ba okufa y aura des morts fala ça seul contre tous mais ça ba viene ba linga kelo ko ba venyosh o ba postaka e ba vie Blaise Boula moi na wenge entelo ya maele ya wenge vie Blaise Boula j'assume ça alegi tous les leaders à wenge préféré ba benga ingénieur. Et puis moi na banda la solo za venate. Est-ce que banga balingi to choquer bango? Ti wana te. Fala na ba vie na ba postaka ye, ala ba misa na ba postaka ye. Fala beti stade marti ba artiste ali bana ba poster. Jibe mpiano ti bango ba petan oko. Tika kotala, tika ko sangisa ba loko et puis na pas information moko fala zo les 13. Ba mise bola ta tenir les villes boya ya mbafali. Manix mutaloba kian. Surtout Kofi Olomide face à liboso na mona bouquet de fleurs. Nandeni. Boya ya mafali muta alongo li Congo soni. Yoma de Coupe d'Afrique to longo mais na Coupe d'Afrique musique fallait gagner. Et puis na kata Coupe d'Afrique en 50 ça pas betaki. Taka ba bet na kata to bet Coupe d'Afrique 50 ça pas beti. A beti Paris la défense 34 000 fallait beti 40 000. Mais Paris la défense ba kanga ba rido ya ba tcha. Eza lu kuta yo na presse ba kali longo roi ba na fait Hollande. Yo na presse ba kali vraiment. Mutu ba mema na poto pona sima. Et puis les colons on a compte ça dans l'académie des beaux-arts.
Oh. Yo mo atala ta manette bi manoko étudiant. Yena killer kilesi. Et puis killer kilesi ka so mo alobela faire ba meme poto te ko faire meme poto. Ba ventire olanda bango. Na ba jazz kavulu abwaka bassin makasi. Oh. Na jazz kavulu nyoso. Bo jazz azanani, jazz azanani. Mikiliste. Mutabwaka ngunda na kipede. Il faut boire quand est-ce que ngunda ko so luka fo luka na kata ki ma chérie mon frère. Mutabwaka bassin makasi bote lobeli nayi. On dirait que l'on a besoin de casse, qui bon moi si au moins t'as les émissions parce que na presse bakal qui bon moi si bango mi balé pena. Qui bon moi si. Eh, obi na bino ko bo telemela nzambe bino. Mais ba golo déjà topé bateau ba ngapé ba mre la bonne musique ba sepeli comme on a fait rigola ko kende Adidas Arena aboina nu barena. Oh Bobaki Foya pour répondre à quoi ba devoir Adidas Arena aza le premier musicien oyo a ko inaugurer yango yem tarobete yango saluana peut-être bosso 9000 places. Car Dieu a tant aimé la musique africaine et du monde, il a envoyé son fils Fally afin que la musique soit sauvée. Biso ngana mona makama minene fala bete na ba polo. Fala bete na ba grande salle. Lelo différence c'est ça entre iPhone Pro na iPhone 15 na 14 différence c'est ça 14 on peut simple donc omoni masolo ya soki ya d'abord salle wana nanu Warrior on aime talaxan asara vidéo non asara pe non ya Suisse wana Warrior c'est vrai comme ki ba wabo ça Fally ba arena te mais lelo yo na moni mutu lokwa mige nye mazo tout na question mige faut s'adapter oyambi junior pe na ba français mais na tiko yo kwata na mot français te. Oui, mais il faut s'intégrer. Tu as un pote, oui, et ça conseille non pas ça ndékonanga. Tala Nicolas on le bisa ligino lingala ndake tout abordir tout les bateaux bordir. Nicolas lingala. L'aime sous pété bien makamba lo bateau na lingala. Oh. Fallait Miguel à interviewer junior en français. Azana pote faut ça péter ko mbaba na biso ba ça ba musique kuna. Oyo est-ce que na pote ba na basa musique ba sebele. Mazo ko raconter pour les français moins. Oh. À ça l'effort. On s'intégrer. Mi gazolo baké na Fally na faire na za molakisi. Atuna ba question mo boza atuna pe fila ba sele bongo. Na Fally na faire na molakisi. Na molakisi. Yemo pena na misu na mona teke Fally muta molakisi. To banana nu carrière solo na banda liboso. Faire rigola. Eh. Ta fala ça la droit chemin. Faire ça dans orchestre. Oh. D'abord, droit chemin, ça c'est interdit. Ni les bimali bosso. Ni les aïna projet le bosso si là. Agana ko benga vie ma ika pour ça il est moi chanson ba bebani. Na beta ba modi quoi. Droit chemin Fally mutasa li bosso, ya ça c'est interdit. To quelqu'un to bendi sous moi si mamuke. To longola ba stade de France au fala beta, azala invité Jacob de Vary, azala invité Congo zo beta. Coupe d'Afrique na France. Na pays neutre. Bazu wera bazu Fally. Faire alkenda. Bien tu vas reconnaître ça fait une affaire. Là ça va appeler J7 naï. Ba voyager à côté à prison. Tant faire azo emba franc congolais fallait ça. Franc congolais ça chanson locale. Je te dis. Franc congolais, il y a ça na pays en Afrique comme on ba emba franc congolais. Et ce qui la biso na Congo. Mais fallait ça. Oui, ba nzembu subu ngabo sala ngomo ngo nzembu mo bo tibi mo ya danger. Franc congolais. Et ça nzembu nini? So mona na Gabo ba babina. Yende ozali ba babina rumba. Mais à l'époque, on a fallu ça qui va. Putain, on fait royer malaba koloana. Azogi opportunité parce que tata na ewera chaka ewana. Oh. Mais je te dis. Azogi opportunité puis d'abord on a nous. Ba yema vocal moko deux personnes. Yenene. Wenja uko alamba mutali boso sala ezali était deuxième de mutuye. Soit il ba yema de vocal moko deux personnes. Tala fois congolais bien. Do ba repêcha e. So fala na banzem le roi ninja. Soit ce qu'on fait congolais na ninja. Pour ninja ça collaboration avec R. Kelly. So zongo bima na libanda tambu songo na mukili. Faut congolais va exister. Faut congolais zanzembo ba imbela imbongo wa Congo. Ka mbongo local, mbongo maso ka tsonga na Brazil s'il fallait. Ndebino bo yembeli nzembo. Ndebo sentir peke za tube et la chanson populaire. Faut congolais zandemona sangwa telemi. Omoni mo ba nzembo la yande mo bongo. Encore zongo ezo sa succès mais bima na o Gabon bima na o Côte d'Ivoire ba yebi yango te. Faux. Ki kanji yuko to ba yebi yango na Côte d'Ivoire.
artiste dans le but c'est difficile de chanter déjà soit assise. Et pourquoi fois congolais? Voilà d'accord. Qui gagne Yukutu. Et yeba bi na Côte d'Ivoire ba hôtel ba obi ba ivoire ba ma belle. Hier so bête ba hôtel concert à Paris la défense na téléphone. Tala concert n'est bien au monde. Quand ça bête un jour mon Fali. Oui, n'est bien. Quand ça doit être mon téléphone ba hôtel la Fali. Pas besoin mon téléphone ba hôtel la Fali. Donc, bon tu vas mesurer preuve année Fali nem tazo la qui ça fait makamunyoso. Ah ben to que noyemba français. Faire ouais mais la so beko banze mo ba dessin animé. Mais fitala banze mo français au fallait yemba. Fallait habito beta ba featuring. Abeti nzembuka récemment ana hero qui était là on a chaîne à hero ils ont combien de vie. Soit disant to ça que belé to la que to c'est. So ba featuring peut faire rigolo ça ba featuring to. Kasi pour la falit. Falit ne mo la kisimi genyema. Le lo faire abeti featuring na hero. Hero azanani. Aza congolais ma volora wapi. Fala le but au stade des martyrs. Bah oraga betu na ba vie malage hein. Bon on fait malage héros tu as micro tu na fait malage na na ba fait malage. Ah. Ka biso ba to za l'époque on était fait malage. Koko ba wari. Na habite so Tunisia na fait malage. Na habite. Vie malage. Il y a l'époque na ça quitté. Ya ba oule. Et c'est époque na biso ba Rolex. Ya ba oule on c'est là OK tu habite maman biso ka. Ba no amike o. Mais ba type o ekende libela. Oui etikala etikali. Yo mona de ya ba oule ba beta ngo de na Sénégal. Au moins, la NC mona boule ba beta ngo de na Guinée Conakry. Nous sommes faisant la chanson populaire ba tube. Donc cela veut dire fallait azali guide ya ferry. Tala faire la natina fala la ta bretel na stade des martyrs. Liko na ngwa bakisi buta ba soda ba Zimbabwe na braka sa ba kache. Tala photo bien. Ah. Fala la ta braka sa na sengle. Ya la teni. Oite jomo ba na poto comme na mobola so ki presse mobola so. Abio banda lelo faire kolanda suma kam fala sa te ba comprendre que faire la na kam fala sa. Abitina bilamba kolanda so la mane mona yete. Fali lelo o mona jeune garçon zo linga jeune fille à côté les molimo qui fali. Aliam bebo asa ba esthétique ala tile ti fali. Fala za modèle. Fala konti argot à part musique aina kitoko tokos. La pression mongo et pas colos. Ah ouais ça m'a commis là des longues jambes. Na bunge la mutu na finga mutu na tout à moi bordi. Faire apporter nini à part musique. Ata argomo na Congo apporter ni. Avant de ça rumba penel. Il y a ça quand les loro moko sala liboso fali. Nini. Faire en tout cas voilà pena féliciter kai. Yé pena faire découvrir fali pena loro mais fala ça est là ngoto. Eloni. C'est là ba komelo na commentaire. Ya ba komelo na commentaire. Et loro faire ça liboso fali. À part Rwanda, nous sommes la salle, la salle, la stade, partout. Tala fala beta francophonie, ouverture. À quel collègue la gare souka nango, mbongo nanga motoki nanga makila. Après fallait ba foutre été. L'icône visibilité, où est la visibilité? Mais fallait azaki payer. Et puis l'icône nango azaki na poto na ba exiger ba loger na rotana na bureau na mobimba. Tala maman fallait rebuka nanga ina yo na faire le boko l'état tiki. Ah jamais. Non mais ça na fali eh mon kita na papa et mon français ba lobi l'héritier de papa Wemba. L'héritier de Rochero de Abeti Masikine. Mais arène eza déjà ba beta ki ba mama beti ba beta ka ba arène. Maman Beti beta festival. Donc bon ça façon mon compte arène maman beta c'est il fallait pas beta des stade de Marseille, stade de France. Nandeni. Quand tu biso no compte en compte parce que ça va festival. Moi que ça Jacob Devara invité spécial. Moi que ça qui ba sangisi festival ya musique africaine en France. Ba suite des orchestres maison mère na est victime. Surtout tu as que fallait beta qui stade de France. Pour ya maman Beti ça moi je pèse mes mots qu'elle na Google a beta que ça festival et ça lead contre Babylone mo ba ça ba ministère belé. Donc bon Lukeli fallait tina mon way. Donc, vous êtes incapable. Donc, faire mi gagner ma oye bien et puis migué, quand on s'assume bon on a osolo ba kiso $400. Papa il sait qu'il y a ça le coûta, yo so mon visa na $400 na lo ba. Azongi sa ngote zo ngo kota ba cours, akota ba cours en français. Vous participez à un billet. Au moins Miguel le sali. Zela na biso le mona bosani ko ebisao. Miguel ken piano. Au moins le ba sala le ba futa faire ba nyongo na ba golo. Ba nyongani. Miguel ba bete na Brazza linga kufa na Angola linga kufa.
na bato ya fere. Ah ouais. Babeta e makasi. Yango moni na poto de bandeli. Mingi tanga voyager. Ici les paroles ça va, les vidéos restent. Nazana capture moboy. Mingi mutali boso féliciter na. Fali. Mutami balé Elodie FF na mbu o fala boira. Capture wana ça. So ya wangana on soit féliciter bangonde. Tata o ya ye wana zolo bana papa le bina zong sasaka wapi. Tata wana saka wapi. Donc mingi makamba osala so banga batu ya fere bakobeta eli sur na poto kuna po bakanela ke makasi. Donc atikali moumbu avi ya fere. A comme au milieu du village. Et puis parmi bato ba finga fere mingi ba finga letina mama na ba mingi ba na kati. Biso to ko lo bato fingi fere famille na ete. Nani comment nani? Ken Piana. Dernièrement muta fere mon olinga na tanga komone. Golo mo ba à quartier place Ken Piana obi. A femme. Yem ta beta Ken Piana. Donc ne baza na ba komi na bango bongo po na ko linga artiste te mais po na ko banga bato ba obeta bango. Yango na bisi Ken Piana na migi. So bino boka sa ba waro ba lemba. Bino ba beti bino bo otambola mais waro so beti yo otambo na chaise roulante. O kota ndaku Ken Piana. Oyebi ke oza soso otambola na bana yo tiki mwasi na Kishasa. Soso mobala tambola na bana te oyebi. Comment mobala ko ke poto tiki mo oloti na mwasi na bana yo ke na mbona bana. Soso mobala tambola na bana ti. Oboki na ngunda mabe parce que bagage eza mukie. Oyebi ko samba te. Allez, okomi ko loba babilo mo bo letelo mo alobi lobi. Que nati le collé qui se dit que tu as quand ma nati le collé ba kenda ofiner ma belle. Oh. Quel pena tu es malade? Fallait ka mariage na ye. Quel pena soki asala ka fali bola mu yemo ka lobango mama fala ndo so wenze ya papa fosa pesi ya kati yango deux parties. Lokwa bazaka bana bitike nde ndo sela bango wenze yemo lobango na TV. Quel na fala na fali bola na ye. Bino botata fali ma belle là on a mariage ya quel pena o fala azagi na ye na mutu mo ya brasa. Ba webi seka quel pena ça ah. Bon moi na vidéo ndalo bana quel pena ba lukela nga ba problème bango. Ouais ko pesa fali raison sima. Bota la vidéo be fala lo bana quel pena. Aboya ko bakanga photo na ya baba bakanga kana mwasini. Fala se pela raté ba ko fingele ba tuba lukele makamu. Mais quel pena lelo azo osé. Le rôle a touché ki ya wenge kuna avocat ya frère Patrice Abengiye a gangeliye alinga touché pas fali. Papa nana ba petit ba wesh na poto belé kutu ba ozela nga na France na stade de France. Bako beto makasi quel pena fala muninga noté. Au milieu du village, nous avons comment falité. Tala moutoua kanga photo na fala la ta servette na chaussette na chaussée. Et puis on a payé na gâte artiste servette na chaussée. Aventurier. Vraiment, merci beaucoup Coco Warrior, Jericho Bektox. C'est commis pratiquement à la fin. Il y a émission d'Abicham Moukolalilo. Un mot bien message aux lancés dans Warrior au bazar déranger à propos de la voix et Bimi Anati le collègue. Warrior bazar la déranger te Moutaro Komanzambe te Jido a tekaka Yesu azaka membre famille à Yesu. Donc bazar la mino déranger te Nati le collègue poste na na kata victime na ebi angote. Aza journaliste le quoi nga, aza chroniqueur le quoi nga, mais sauf qu'il fallait apprécier valeur. Donc et déranger binoté. Na ba maman nyo sobo silika ki lokola maman Etika Songo. Maman Etika Songo maman présidente Mimi Chikeva dosé ba mère nati le collé makam nyo surtout to lobaka awa et ko salir fali ne lokote fali wana bakisi deuxième manager. Donc ba contrat États-Unis signé et puis fali les 13 to kutana tous les warriors na aéroport international sauf imprévu. Fallait jouer les 13. Déjà DJ Abdoula hier à l'équipe déjà maniqué dans gaz. Oh, autant les vidéos DJ Abdou Dema et puis bah penser Banzambe. Si on maniqué à l'équipe fallait la visibilité, mais comment dans l'aéroport j'ai le choix lié la visibilité. Moi inquiète, maniqué à m'inquiète, on a vana naïe. Si attends comment on a la vidéo chérie, il fallait on peut se visiter. Aventurière. Yo y a bête le solar ordinateur bibi ça so inner le ordinateur abat. Maniqué. Yo en matière na matière noire. Au tambu ça biso. Donc les petits ngiringiri on a qu'on ordinateur na inner. Na gérant yo mais yo gérant ngati. Donc bilo monsieur zaka au talibo c'est la famille na hôtel ba Jonathan mais le rôle yo zo mi yebate. Ozo ba ke ngana za ba matière na bango na za ba mitaka la bala yo mitaka la bala nino zara. Yo lingo protéger moi na zo mbela memela kinjo tina barumbu ko longa bandal ti barumbu. Ya baninga no sakana bango. Donc manique na nene so bo meki bana bino ba mataminyati. Pour bolingo to sabana baninga ti. Donc c'est un peu ça. Fali pour pas autre calendrier et puis biso to zonga na biso Belgique, Hollande, Allemagne, orchestre ça na bien Formule 7
eza main noire eza nguma mela mobondo album ebele kufi babal de match lelo toyoka liso na ngote kenda wapi ba légende toyoka ngote bal de match ba zebuka ebeti na kati ya bal de bon papa chéri muta ba motema bon compter le na générique muta chanza kaka non lelo bon compter papa chéri na générique papa chéri muta bien na ba rumba lelo papa chéri bimisa album no compter na générique ata bino mo bo humilié mais beti te générique ezaka leader te ezaka batala kuti nzembo ya leader nini esa succès toche fali toche kaka bakalos bimisa nzembo ya leader na album ono se bimi gomme na bakalos pendant nzembo moko bal de match na bakalos na dynastie na nzembo moko na bakalos emisi ku medete pour medete na valeur ya 14 chansons na album na bango ngam na zo ebisa vous comprenez donc formule 7 ezokende 2 ans mais esali makambo nango donc tous les musiciens tout à l'aéroport en Chili bola ta tenue de ville toi ko yamba fali popa merci beaucoup à tous les warriors merci beaucoup la bandeli sona maman Etika Songo ba maman warriors maman Mimi Chikeva maman présidente et puis na bosanité famille Mbokolo Mobimba Dido Mbokolo Junior Mbokolo Blaise Mbokolo donc famille Mbokolo Mbaba Mbote na bino mokonzi nanga Soule Kauka honorable excellence moto moko pa ya fali azo coûté 5 personnes pas faire fiston coloqué Zapatero moto mayele et dit badiate ya nana boduga le directeur wa l'équipe directeur na bango incapable ya recevoir taba kozola ta faire ba contrat faire lela maman de Nista ile so likambo momo na ka mutu boya zo tambola me boyebi za katinete merci Peter Medi je te salue mon frère merci vraiment merci beaucoup ma sœur merci vraiment merci beaucoup na banyo balanda qui émission na biso du début jusqu'à la fin merci na sponsor officiel Dodo Maziza Oumé la père merci na Alex Intima Koya PM 1m90 ingénieur Patrick Saint-Valois batu tout balinga Laetitia Dembo batu tout balanda tomber du ciel na bino mingi merci beaucoup bo s'abonner massivement tokuta na bongo na ba émission sika pour la actualité misusu bye bye Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.